Turbo Ndengi makambo ekoti bandeko na ngaka ndenge toyebisaka bino tozalaka toujours et encore na Congo na biso tolali tolamuki na ba dossier ya sika na ba dossier ya koyinda na ba dossier ya kobebisa na ndenge moko ya kosakana te. Bandeko na nga lelo toyeli bino lisusu ba dossier toyeli bino lisusu makambo concernant comédien na biso na kombo ya tonton Turbo na bandi ebela batu biso nyonso toyebi tonton Turbo ebela batu pe basepelaka na tonton Turbo ebela batu kande na lobaka ekozala toujours na batu mosusu o bakolinga yo batu mosusu o bakosepela na yo batu mosusu o baolinga kutu ata kosentir yo te ce qui est normal okoboya pe te tokowanga na pe teo eza bongo. Lelo toyeli bino bandeko na nga dossier affaire situation ya ndeko na biso na kombo ya comédien tonton Turbo Ndengi. Wana penza kombo na ye bandeko na nga en tout cas biso nyonso toyebi tonton Turbo aza moko ya ba comédien oyo alingaka ne rando te alingaka pe likambu na mutu te. Ye alingaka toujours musala na ye ekende liboso me ya pasi pe mawa eza ba dossier oyo euti ko kweya ya pasi pe mawa eza sango oyo na lingaki na ya ko partager na bino lelo dimanche la famille ka ndenge bozo yeba. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na utaki kobetela bino lisolo toye awa na dossier ya tonton Turbo, toye awa na makambo ya tonton Turbo, toye awa na ya koyindisa ya kobebisa concernant comédien na kombo ya tonton Turbo. Nini ezoleka makambo yango eza nini, dossier yango eza nini, situation yango eza nini. Avant na ya kokota na mozindo ya makambo la famille ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos ma kasi. Bambote na franes NM, Franciel NM et sans oublier leur tonton Amoso Kazadi na système pe na ndenge moko ya kitoko. Lelo na yeli bino dossier situation pe circonstances concernant tonton Turbo la famille. Ebele eutaki kolobama sur kombo ya tonton Turbo. Premièrement toyaki komona tonton Turbo ayaki kobimisa nzembo na ye. Na nzembo o tonton Turbo ayaki kobimisa esalaki mwa mbutu makasi. Tonton Turbo akondaki makasi. Akondaki penza otali bolobi muto penza azokufa. Mutu o penza via malonga ezate. Akondaki penza otolobaka kokonda. Kokonda ya tonton Turbo, la plupart des gens surtout bayaki kandenge elobamaki o eza poison batielie o eza poison o emataki kitaki et après un moment donné toyaki komona bandeko na biso mosusu bayaki kobimisa ba audio na bango kandenge tolanda audio. D'ailleurs moi personnellement natiaki yango na chaîne na biso. Pourquoi? Parce que eza dossier moko ebandeki kokende sango nga pe na salela yango analyse. Na yasuka awa ezalaki ke tonton Turbo azobela maladie. Maladie o ya 4 lettres. Biso nyonso toyebi maladie wana. En tout cas eza ba maladie mosusu la famille na lingaka ta ko mentionner yango te. Alors, eyaki kosala ke bandeko nanga ezalaki mwa pasi bandeko baye kobimisa maladi o tonton Turbo ti aza bongo azobelaka maladi wana o emataki ekitaki. En tout cas lelo o message eza tonton Turbo aye penza na message na ye oyo eza nango très clair.
hein? Message moko eza clair oyo alingi penza a partager na bandeko na biso mosusu alingi a partager batu nyonso bayeba eloko nanu alingi na loba concernant dossier ya tonton Turbo. En tout cas la famille biso nyonso toyebi ke communauté na biso eza communauté moko ezalaka toujours wana elukaka kaka ndenge nini akobebisaka réputation ya baninga. Na betela bino lisusu lisolo l'autre fois na yebisaki bino na lobi ko construire to ko bâtir réputation ezalaka eloko ya facilité te. Ezalaka eloko moko ezalaka facile te ata moke te. Tango tokolaka na ba comportement moko boye ozoyeba te tango na kozala na ba 20 ans tango kozala na ba 30 ans comportement nanga o na kokende nango wapi. Mais tango toyaka kozwa conscience penza ya moto ekotaka mingi à l'âge de 20 ans. Donc komona mutu penza conscience ya makasi komi kokota komi kotala ke makambo na osala lelo peut-être soki na tira attention te lobi kuna ekoki komemelanga ba problème mosusu ezalaka bongo. Alors ezala ba makambo mosusu tosalaka ozo comprendre te siko soki mutu ameki na banzela nyonso ko bâtir réputation na ye eza vraiment important biso pe toyeba ko respecter réputation ya mutu oyo ye moko abunda pour que réputation wana etelema. Tonton Turbo bien sûr biso nyonso toyebi ke ajwaka epai ya Bella ajwaka na Bella kuna nde ajwaka mais tonton Turbo azalaka mutu moko oyo alingaka rando te. Aza mutu moko ye ezaka musala soki ba invité bipai omonaka bipai akia jouer et puis c'est fini. Totikala komona tonton Turbo et d'ailleurs eza kaka awa pa makambo o tonton Turbo ayaki kokonda. Nde tomonaki tonton Turbo ayaki kokota na deux plateaux. Plateau ya liboso ezalaki ya ndeko na biso Ingrid Kabongo, plateau ya mibale ezalaki epai ya ndeko na biso Tadi, communicateur ya famille Libota. Nde bisika tomonaki penza tonton Turbo akotaki kuna na akotaki avec objectif. Tonton Turbo akendaki kuna pona koya kosokolaka kombo ya Bellevie pour la plupart de gens disaient déjà que tonton Turbo mutatieli poison eza Bellevie. Et surtout que tonton Turbo a publié qui vidéo moko bazaki na tournage bazolia bazaki bango nyonso ba mama étoile ba mama top bazolia famille Libota bazolia ka bazo sepelaka. Tango ka vidéo wana eyaki kobima après quelque temps esalaki soki 2 mois déjà toyaki komona tonton Turbo atikala komona na lisusu te. Alors la plupart des gens déjà babandeki tomona ta vidéo wana ezalaka na compte na ya TikTok soki bokeye kuna bokomona ba commentaire ezalaka ebele kende bisika poison eutaki. Alors comme tonton Turbo alingaka na ye problème te alingaka pe ko blesser mutu te alingaka pe ko sala baninga mabete. C'est ainsi que de son côté akendaki penza ko briser silence pona koya koloba tena balongola Bellevie Kandi na makambo buzoba. Bellevie Kandi n'est pour rien, Bellevie Kandi atiaka bato poison te. La famille ezalaki penza message oyo tonton Turbo alingaki a lancé. Oui, c'est vrai, je veux aussi confirmer ça. Bellevie Kandi, la plupart à bateau, balingaka toujours koya kolinga kosabola ka Bellevie. Surtout soki mutu kingandi, mwa likambo moko ya mabe ekweliye, mutu wana mosusu ajwaka mingi na famille Libota, omona makambo wana nyonso bakomi ko mamango na Bellevie. Oh Bellevie kutuye mutu asali akiboye. Bellevie kutuye, donc ndenge boza boye. La famille ndenge batu mosusu bazali basi bakotisa Bellevie Kandi na ebite soki na mwa lignée moko boye ya batu moko ya mabe na yebaka te pona nini. Soki lelo ngana lobaka toujours na théâtre na biso lelo o soki tokomi kotala la plupart ya ba comédiens na biso ba bonga lelo c'est grâce à cette dame. Nzambe atia grâce na kati na ye, Nzamba utilisa grâce na ye pona kopambola batu mosusu. Lelo tokomi komona ba papa Serge, ngana pesaka toujours exemple ya papa Serge. Biso nyonso tomona papa Serge ndenge abandaki théâtre. Papa Serge wana otala boye na ba groupe mosusu abandeki ko jouer. Papa Serge penza kibo papa ya mbongo ezalaki te mais lelo oyo chez Bellevie Kandi. Ye wana otali mwasi ya papa Serge yo moko ko tokomi Nzambe. Olobi non. Soki toye kotala ta ba mama étoile, oui bien sûr mama étoile azalaka déjà mama moko ya lingaka propriété. Aza mama moko alingaka toujours batu ba mona ye kitoko. Mais tango mama étoile alongwa na Angola,
biso nyonso tomona mama étoile tomona vie ya mama étoile mais soki tokoya kocompare kikala ya mama étoile ntango azowuta na Angola na ndenge abandaki na famille Libota na Belar na kilelo oyo vous allez comprendre que ba mama étoile wana bazosimba moi quelque chose ba mama étoile ba vie na bango eza nango la relève est tellement assurée mais batu neti ba belle vie kandi baza batu moko mosusu bovandi boye kobetela bango maboko ngana lobaka toujours batu o bafingaka belle vie na soni bafingaka belle vie po bazalaka na besoin belle vie atiela bango ka bafingaka belle vie po bazalaka na besoin famille Libota etiela bango ka mais pour la famille Libota eya kotiela yo ka tu n'as pas besoin ya kolinga koyaka kofinga belle vie tu n'as pas besoin ya koyaka kolinga koyaka kosabola ka belle vie ozana besoin wana te pourquoi seulement oyaka kofinga pourquoi seulement olinga oya kofinga soki yo zalaka besoin na famille Libota etiala yo ka d'ailleurs ngana il faut na lobaka famille Libota baza neti ba fan mosusu te ba fan mosusu oto monaka bango soki eza mafinga omona bango wana bato liboso bazokota famille Libota ce n'est pas comme ça famille Libota bango bazalaka soki ozokumisa bango ozotombola musala na bango bakotia yo ka parce que bango objectif na bango ezalaka ba film ma belle vie etalima bango objectif na bango ezalaka ke film belle vie emata ekita etanema yango ezalaka nini objectif ya famille Libota soki yo koya ngape na ningi nazala famille Libota bana kofinga baka mosusu na famille Libota bokoyoka na te parce que famille Libota bafinga kate famille Libota balingaka makambo buzoba ya koyaka kofinga ka batu te balingaka ngo te ata mukete c'est comme ça. Lelo nazobeta lisolo awa ya tonton Turbo la famille. Eza dossier moko lelo to mona batu ebele. Bazolinga kaka kobebisaka réputation ya tonton Turbo. Bazolinga kaka kolobaka mabe concernant tonton Turbo. Bazolinga kaka koyaka kosabola papa ya batu. Mobali pe ya batu. En tout cas la famille ngana lobaka toujours bilo mosusu il faut to lobaka. Babilo mosusu ezalaka bien te. C'est vrai de notre côté biso to linga ka batu batiela ka biso baka mais ezana ba makambo mosusu mosusu pe ovandi olobi non. Na koti kokotisa te penza elekanga musika. C'est vraiment important. Communauté na biso komika communauté moko na oyebaka te soki eza nini communauté moko bovandela ka baninga mabe muto abeli te mabe muto abela mabe donc bolukaka ba problème lelo oyo tonton Turbo ye moko aye kopesa ba explication na makambo oyo ekomela ye na bandi et je suis sûr et certain que tango bokoyoka ba propos ya tonton Turbo ekoya kote ya pe ba misusu ekoya kote ya pe ba misusu boyo kampeza audio ya tonton Turbo makambo ye moko azoloba ezate ke non mama Étoiline muto loba ki ngana lobaka na ngai eloko te na koloba pe eloko te mais ezala vraiment important bino moko boyoka nini tonton Turbo azobimisa awa na monoko na ye tolanda la famille et on se retrouve juste après. Qu'est-ce qui a pu arriver? Ce qui va tracasser tout le monde, c'est la question que je vais vous poser. Puisque c'est la question qui tracasse tout le monde, vu la rareté de ton passage dans les émissions, vu le fait que pendant un temps, Dingy Zoyo a disparu. Voilà pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit quoi? Tellement que ça fait longtemps, les gens quand ils t'ont revu même en tournage ou quelque part, les gens se sont demandé est-ce que c'est lui ou pas? Si au Kotinaka, tu es hôtel Meriba dans ce cadre idyllique, Naba responsable, Nabato Basalakawa et ont hésité avant même de te reconnaître. À quoi est due la transformation physique de Turbo, vu que d'ailleurs c'était son physique qui faisait de lui Turbo. Bon, je serai très bref, je serai mais très honnête. court, mais honnête. J'ai traversé un moment, je dirais même le moment le plus difficile de ma vie. J'ai failli perdre ma vie. Vraiment, j'étais malade. Aujourd'hui, j'ai quand même repris. J'avais perdu plus que ça. Et la seule chose que j'avais évité, c'est de faire du bruit. Dieu m'a fait grâce. Je me suis rétabli et je suis en train de récupérer lentement et sûrement. Mais certainement, je transmets ce message à toutes ces personnes qui peuvent être malades aujourd'hui. Moi, j'ai vu la mort. Je dois les dire à haute voix. Il faut reconnaître le bienfait de Dieu. Ouais. Vraiment, j'ai vu la mort, je n'avais plus d'espoir. Moi, je partais déjà. Mais,
nzambe onga na oyembela lelo kandi na lobalandanga na potopoto abimisanga na nkunda akoki mpe kokweyisa Goliath oyo aumeli auti nanga mosika ametrize makambo akoki mpe kolongola bango oyo enganzami alandanga na nkunda Yesu akoki mpe kolongola botutu nyonso eteleme. Il m'a pris dans ces jours de mort, il m'a redonné la vie. Je ne peux que le glorifier. J'étais déjà moribond, mais Nzamba salinga grâce. Batu nyonso ba omonanga, ba komisa Nzambe elongo nanga, na ba surprise ezali poso awana, na ba kantiko na obimisa, et c'est par reconnaissance ba mitunisa te nzoto. Eza ilote. Ils ont vraiment le côté mais non récupéré. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui me disent déjà Tikala Noboé. J'ai donné la réponse. J'ai frôlé la mort par la grâce de Dieu. Il m'a récupéré et je suis en train de kozongela lentement. Certains parlent de Bisimba Simba, Bamisusu, Bazolo, Poison. Je pense qu'à un moment donné, Turbo, enfin bienvenue. Vous devez être quand même un peu honnête avec les gens qui vous suivent, avec les gens qui vous supportent. Avoir la casquette d'être artiste, c'est aussi savoir leur parler, c'est aussi savoir conseiller. C'est ce rôle-là qu'on attend de vous. Le monde du théâtre est devenu un monde aujourd'hui tellement critiqué. Au-delà, même pas quand il y a bino, les téléspectateurs peuvent se plaindre. On n'arrive plus à revivre une scène, on n'arrive plus à revivre une pièce comme Les Petites Angie. Pourquoi? Parce que tu nous l'as explicité sinon. Il y avait du travail. Il y a les répétitions avant. Vous venez pas comme ça, on fait de l'impro surtout. C'est-à-dire que c'est bien étudié, c'est bien travaillé, chacun son rôle, chacun sait ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, avec l'arrivée de YouTube, tout le monde a sa chaîne YouTube, donc déjà ça devient quelque chose de gratuit. Des fois, les gens sont même pas payés. Ils viennent juste prendre la visibilité, ce qui va permettre que toi-même, tu as dit, ça a dégradé votre métier. On voit les deuils s'en suivre comme des petits poussins. Des icônes partent, des gens qui ont fait rêver des gens. Quelqu'un comme Dadidi Kambala, il faut rappeler que peut-être j'avais l'âge de 10 ans et je regardais déjà Combien Outi Poto avec Mister Siatou là. Donc ça veut dire quoi? On a grandi avec ces personnes et plusieurs sont dans ce cas-là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon. Même si tu peux être bref, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? La réponse que je vais donner, c'est peut-être une réponse qui ne va pas satisfaire la plupart des personnes. Parce que je dois, et je suis obligé, c'est le média, je suis obligé de parler avec beaucoup de sagesse. Bien sûr. Pour éviter de s'attaquer à Batou. Ou bien quoi, attaquer Batou, s'il faut le dire d'une manière simple comme ça. Parce que chacun a sa vie, ses choix. C'est vrai, je dois dire que le moment est fort et compliqué. Milieu Nabiso, Ndengezaki Liboso, mais j'ose croire que milieu professionnel, ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Il y a de ces personnes naturellement jaloux. Il y a de ces personnes naturellement cupides. Il y a de ces personnes dont alors les personnes qui aiment bien cause de la jalousie mal placée, cupidité exagérée, vie quand ils viennent dans un milieu pour se démarquer de la façon c'est ce qui pousse na bateau. Moi je suis parmi les personnes qui ont été attaquées. Le film dont je te parle, Yassina, c'est pas un film qui date de longtemps. Ça fait, je sais pas si ça fait déjà une semaine. J'étais vraiment souffrant, mais je venais tourner. Le matin, dans un traitement, il a eu tourné, n'a pas qu'on a un traitement Kabongo. Karabongo. Non, je n'ai pas dit Kabongo, j'ai dit Kakabongo. Kakabongo, alors, donc, le milieu est devenu, c'est pourquoi au départ j'ai parlé du mélange. Ces mélanges-là nous a et bungisi bisobo moko consolidation moko tozala ki na. C'est vrai,
et meki bunga, les gens ne se retrouvent plus comme mutu na mutu. Et parmi ces bateaux, les personnes dont je suis en train d'insinuer na kati ya makambo wana oyo que bazangi maîtrise de soi ya koluka na voie normale, on a le but ko se réfugier baye na vent mususu. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, mais je suis sûr, je suis dans un moto à milieu où je connais, je sais de quoi je parle. Je sais ce que je viens de traverser. Il y a des gens qui sont devenus faux. Il faut se le dire. Et puis il faut dire ça, tu vois, nous le savons aussi. Il y a des gens qui sont parmi nous, mais qui sont déjà faux. Et qui sont déterminés à éteindre des étoiles. Mais moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas oublier. Dieu qui est là-haut, il a créé Batunaye. Ana Batunswas a créé le but. Oh, yonda zaza yanga. Na okendeneti ah, ne pense pas que so yo kata. Nous avons croisé les bras tiki. Il y a de ces personnes où nous avons téléméloti na soga so tiki ta katinde yo mutu. Pour y avoir une destinée mokoboé. Il y a de vies à sauver au travers de cette personne. Et quel conseil tu pourrais donner justement pour que, vu l'actualité, pour entre-temps, pour pouvoir changer les choses, ça ne va pas se faire en un jour? De retour, la famille Nabandi ebele abatuto kolanda awa ebele abatuto koyoka awa tonton Turbo makambo aye koloba. Tonton Turbo aye kaka na ba confirmation aye kandenge apesa kibiso ba confirmation to kolanda biso nyonso pona koloba ke tonton Turbo amona ki penza liwa penza ekomaki kokota na vi na ye amonaki ndenge deja abandaki kokende ndenge deja akomaki kokufa. En tout cas la famille bablo resusu kande na yebsaka bino eza vraiment important toya katoloba, eza vraiment important toya kato betela lisolo, eza vraiment important toya kato solola. Pour soki biso toko solola te en tout cas ekozali la biso pasi pe mawa. Soki biso toko loba te ekozali la biso surtout et encore pasi pe mawa. La famille, makambo oye salaki ke tonton Turbo akonda ezalaki poison. Et aussi une chose à savoir, poison o batiela ki tonton Turbo ezal poison te que non ezalaki poison ya liboso. Ezalaki nango poison ya liboso te, ezalaki troisième poison. Donc ti bobando mona tonton Turbo azo jouaka mosusu na bandi bato mosusu ba remarka déjà. Oh, tonton Turbo akomaki pe na niveau au mona boye kokosola. Tonton Turbo akomaki mwa kokosola mwa ebele. Ba série wana su bo mona tonton Turbo abandaki kokosola ezalaki ba mwa poison babando tia tonton Turbo. Pas seulement na nzela ya théâtre. Bino moko boyebi tonton Turbo aza parmi ba comédiens o bayebi nzambe. Azalaka na ministère na ye tonton Turbo ndenge bomona kaye bongo azalaka évangéliste na église na ye. Lelo bokomi komona na ebela batu biso nyonso toyebi ba église ebele lelo oyo ekomi à la base ya ba poison oyo ekomi kosalema na mboka na biso. Ba église ebele lelo ekomi à la base ya makasi ya ba poison oyo ekomi kosalema na mboka na biso. Alors ba pasteur ebele lelo bazozwaka ba poison na nzela kaka ba église. Au mona pasteur ba invité na église kinganda ke kote ya nzoka na pasteur a invité ki ye nde pasteur azobomisa ye. Nazana histoire moko la famille avana na kota na mozindo ya makasi na makambo ya tonton Turbo ya papa moko oyo na yeba papa wana abande kovanda na Afrique du Sud. Kombo na ye ezalaki pasteur Jean-Paul ba o ba yebi na Afrique du Sud ba yebi papa wana. Azaki pasteur moko munene ya congolais oyo azaki na Afrique du Sud. Papa wana penza a forma ba pasteur ebele lelo oyo na Afrique du Sud ezala ba pasteur oyo bazalaki formé na nzela ya pasteur wana. Et yaki ko sala que mwana moko kande ezalaka mwana banoko ta na église na ye na Afrique du Sud et ko sala que mwana wana a voyager à Londres. Tango mwana ake Amérique pas Londres. Tango mwana yeke ko voyager ake Amérique akomi kuna azwi pe musala ya bien akomi ko sala. Allez, azalaki na bolingo na ye na sœur moko église o ezalaki na Afrique du Sud. Aye ko bengisa sœur wana babalana. Ekomi na tango siko ya libala ba préparatif nyonso ya libala. C'est ainsi que bango ba décider moi sina mobali ke ata na église oto okota mais ekozala mieux moto apambola libala na biso pasteur Jean-Paul. Pourquoi? Parce que azal pasteur moko a convaincra biso. Zoka na église oyo bandeko na biso babandai kokota
bino moko boyebi ka ba pasteur ndenge ba welelaka kopambulaka ba mariage eza na ba pasteur surtout na ba église oyo ba mariage esalemaka te soki ka libala elingi esalema yango bomonaka ba pasteur mosusu na vala mwasi atie kofongola yango mobali nano afongoli te. La famille ezaka pasi siko tango couple wana baye kobengisa pasteur Jean-Paul wana pasteur Jean-Paul sans koyeba te pasteur wana pe na yebi te soki alakisaki kimutema na ye mabe envers pasteur oyo azoya alakisaki kimutema na ye mabe na kote ya bana toyebi te. Bana wana bafuteli na kofutela papa wana billet comme papa wana azalaki déjà na ba mikanda na ye ya résidence donc abandai déjà ko voyager na ye sans problème baye kofutela pe papa wana billet akende kopambola mariage na bango. La famille papa pe avoyageaka te avoyager batour nyonso papa wana abande ovoyager na mwasi na ye mais tour wana vu que mwasi pe abande osala moyen asenga congé na musala ezalaki te po autaki déjà kosenga congé nde ayebisika mobali na ye alobi kende na yo kaka comme ngai na kotikala na nga yo kende kaka. Mobali alobi ça va comme ça nakende kaka kopambola mariage na kozonga dans 2 semaines. Bandeko nanga pasteur wana aye kokende aye kokomela na ndako ya moninga mosusu pasteur boyoka lisolo aye kokoma na ndako ya moninga mosusu pasteur. Tango aye kokoma na ndako wana bayambi epe bien makambo nyonso bien mariage il fallait salema samedi ye akomaki soki depuis jeudi jour à mariage pe ake apamboli pe mariage apamboli couple makambo nyonso pe eleki bien. Dimanche pe na église wana pasteur oyo ayambaki ye comme ezalaki pe église na ye asengi ye soki akote ya papa bato pe atei tango atei bongo aye koyebisa sikoyo na suka lobi naza na besoin tobima tokenda ta kolia na mwa feti moko boye donc ba explication tout monde moko boye apesaki ezalaki un peu flou mais comme pasteur wana déjà ayebaki moninga na ye pasteur akanisi kake non ka ndenge tozalaka na biso bien ka ndenge tosololaka akoki kosala nga mabe te. Ba pasteur baye kobima bakei bisika bakendaki ezalaki ka kolia na kolia. Bien sûr ba pasteur basambelaka pasteur Jean-Paul pe asambelaki basambeli basilisi kosambela balie tango balie kolia wana bazongi na ndako balala mbala moko libumu pasteur Jean-Paul wana ekomi kosala ye pasi ekomi kosala pasi bino moko boyebi soki oke epai ya baninga quand même soki eza libumu ke libumu ezoleka normalement koyebisa bato te ke non libumu ezoleka nga surtout jour a liboso toyokaka mwa soni oyebi kaka non soki nayebisi camarade na ngai ya pasteur akoki pe koyebisa mwasi na ye bino moko boyebi biso basi ndenge tozalaka surtout bato oyo baza na bapoto oyebi ke mai ifona sombaka ya koflashaka na yango toilette moto ifona sombaka alors bato ebele esalaka mwa koyoka mwa soni. Alors papa libumu ekomi koleka ye asalika semblant mais azoutilisaka na ye ka toilette aye komona pe papa wana toyebi te soki abande kokosa pe ke libumu ezosala ye pasi nga na bino toyebi te amoni ka papa wana pe akomi kokendaka toilette nde aye kotuna ye lobi yo pe libumu azosala yo pasi alobi nga pe pasteur Jean-Paul pe aye koyebisa ye ke nga pe libumu pasi nayebi te toliaki nini na feti papa wana alobi je ne pense même pas que toliaki eloko ya malonga penza te mais nga nazozwaka bakisi nde ye papa ye koyebisa ye ozozwa kisi nini comme ça pesa nga pe kisi baboyi kopesa ye papa oyo mosusu ya pasteur ayoki bien pasteur Jean-Paul libumu kaka bino moko boyebi déjà soki moto libumu ezolekaka normalement il faut amelaka kisi kote mosusu amelaka mai pour que ezongisa mai oyo ezolekaka. La famille batikani kopesa ye mai te papa makasi ekomi kosila ye atala telefone na ye basi babotola ye telefone akomi kosenga ya kosenga akomi kosenga telefone ya kosenga nani moto akopesa ye telefone azate jusqu'à ce que papa wana sali 2 jours mobimba na ndako mwasi na Congo azomeka mwasi na Afrique du Sud azomeka kaka kobengaka mobali telefone ezolekaka te soki abengi pasteur wana pasteur akoyebisa ye naza na ndako te naza déjà na musala ntango na okoma na ndako na korapele na komikana na yeba pourquoi telefone ezoleka te peut-être chargeur eza te ntango akokoma na ndako akobenga na ye te lobi soki babengi ye akopesaka ba excuse mosusu
jusqu'à ce que maman wana komi ko insister alobi te naza na besoin kosolola na mobali na nga, qu'est-ce que se passe au juste tango baye komona ke pasteur wana asaffaiblir penza makasi nde baye kopesa ye telefone kasi solola na mwasi na yo nde papa komi koexplike mwasi na ye biloko aliaki boye mwasi alobi te wana eza poison moyen bamema yo na hôpital ezali papa wana alobi je ne sais pas soki bakomema nga ata na hôpital na ndenge nazomona makambo naomona yango flou nde papa wana comme mwasi na ye ayebaki na ye adresse nde baye kobengisa couple yango oyo papa akendaki kopambola baye kobengisa couple wana ke bokende otala papa kuna azobela libungu ezoleka ye papa azokokata koloba te bana wana ti bakoma kuna de famille wana mwasi na mobali pasteur bakomi komema papa wana bamema ye na hôpital ntango bakomi komema ye na hôpital c'était déjà trop tard bamemi na ye na hôpital bameki biloko nyonso akati ya libumu ezalaki déjà ya kobeba na poison ti bakomaka hôpital bandeko nanga biloko nyonso esa ya kobeba nde balobaki comme ça baya na ye bazonga na ye Afrique du Sud bameka kaka kotia bakisi na mai ti peut-être soki akokoma na Afrique du Sud comme pe baminganga na Afrique du Sud bazalaka ya malonga la famille ka le jour bazoplanifie ke papa basombeli ye na tike makambo nyonso nde jour papa wana akufaki mpona koyebisa bino ka ate no mokili eza ya kobeba pasteur atieli moninga mosusu poison azomona moninga na ye ndenge azokufaka tala niveau ya bato oyo baza na mitema mabe na kilelo oyo. Qu'est-ce qui a pu arriver? Ce qui va tracasser tout le monde, c'est la question que je vais vous poser. Puisque c'est la question qui tracasse tout le monde, vu la rareté de ton passage dans les émissions, vu le fait que pendant un temps, Dingy Zoyo a disparu. Voilà pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit quoi? Tellement que ça fait longtemps, les gens quand ils t'ont revu même en tournage ou quelque part, les gens se sont demandé est-ce que c'est lui ou pas? Si au Kotinaka, tu es hôtel Miriba dans ce cadre idyllique, Naba responsable, Nabato Basalakawa, et ont hésité avant même de te reconnaître. À quoi est due la transformation physique de Turbo, vu que d'ailleurs c'était son physique qui faisait de lui Turbo. Bon, je serai très bref, je serai mais très honnête. court, mais honnête. J'ai traversé un moment, je dirais même le moment le plus difficile de ma vie. J'ai failli perdre ma vie. Vraiment, j'étais malade. Aujourd'hui, j'ai quand même repris. J'avais perdu plus que ça. Et la seule chose que j'avais évité, c'est de faire du bruit. Dieu m'a fait grâce. Je me suis rétabli et je suis en train de récupérer lentement et sûrement. Mais certainement, je transmets ce message à toutes ces personnes qui peuvent être malades aujourd'hui. Moi, j'ai vu la mort. Je dois les dire à haute voix. Il faut reconnaître le bienfait de Dieu. Ouais. Vraiment, j'ai vu la mort, je n'avais plus d'espoir. Moi, je partais déjà. Mais, Nzambe unga na oyembela lelo. Kandina lo balandanga na poto abimisa nga na nkunda akoki pe kokoisa Goliath oyo aumeli. Auti nanga mosika a maîtriser makambo akoki pe kolungola bangondo yo enganzami alandanga na nkunda Yesu akoki pe kolungola botutu nyonso eteleme. Il m'a pris dans ces jours de mort, il m'a redonné la vie. Je ne peux que le glorifier. J'étais déjà moribond, mais Nzamba salinga grâce. Batunyon soba omonanga, bakumisa Nzambe longonanga, na ba surprise ezali poso awana, na ba kantiko na obimisa, et c'est par reconnaissance, ba mitumisate nzoto. Eza ilote. Eza vraiment ilote mais non récupéré. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui me disent déjà, Tikala Noboé. J'ai donné la réponse. J'ai frôlé la mort par la grâce de Dieu. Il m'a récupéré et je suis en train de kozongela lentement. Certains parlent de Bisimba Simba, Bamisusu, Bazolo, Poison. Je pense qu'à un moment donné, Turbo, enfin bienvenue,
vous devez être quand même un peu honnête avec les gens qui vous suivent, avec les gens qui vous supportent. Avoir la casquette d'être artiste, c'est aussi savoir leur parler, c'est aussi savoir conseiller. C'est ce rôle-là qu'on attend de vous. Le monde du théâtre est devenu un monde aujourd'hui tellement critiqué. Au-delà, même pas quand il y a bino, les téléspectateurs peuvent se plaindre. On n'arrive plus à revivre une scène, on n'arrive plus à revivre une pièce comme Les Petites Angie. Pourquoi? Parce que tu nous l'as explicité sinon. Il y avait du travail, il y a les répétitions avant. Vous venez pas comme ça, on fait de l'impro surtout. C'est-à-dire que c'est bien étudié, c'est bien travaillé, chacun son rôle, chacun sait ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, avec l'arrivée de YouTube, tout le monde a sa chaîne YouTube, donc déjà ça devient quelque chose de gratuit. Des fois les gens sont même pas payés, ils viennent juste prendre la visibilité, ce qui va permettre que toi-même tu as dit ça a dégradé votre métier. On voit les deuils s'en suivre comme des petits poussins. Des icônes partent, des gens qui ont fait rêver des gens. Quelqu'un comme Dadidi Kambala, il faut rappeler que peut-être j'avais l'âge de 10 ans et je regardais déjà Combien Outi Poto avec Mister Siatou là. Donc ça veut dire quoi? On a grandi avec ces personnes et plusieurs sont dans ce cas-là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon. Même si tu peux être bref, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? La réponse que je vais donner, c'est peut-être une réponse qui ne va pas satisfaire la plupart des personnes. Parce que je dois, et je suis obligé, c'est le média, je suis obligé de parler avec beaucoup de sagesse. Bien sûr. Pour éviter de s'attaquer à Batou. Ou bien quoi, attaquer Batou, s'il faut le dire d'une manière simple comme ça. Parce que chacun a sa vie, ses choix. C'est vrai, je dois dire que le moment est fort et compliqué. Milieu Nabiso, Ndengezaki Liboso, Isa Ndengeza Leloté. Mais j'ose croire que milieu professionnel, Nyonso, ils ont pas de problème. Pourquoi? Il y a de ces personnes naturellement jaloux. Il y a de ces personnes naturellement cupides. Il y a de ces personnes dont Moutouna Moutazan a jaune. Alors, les personnes qui aiment bien cause de la jalousie moko mal placée, cupidité moko exagérée, vie moko boy. Quand ils viennent dans un milieu, ils pour que se démarquer de la façon moko boy. C'est ce qui pousse na bateau. Il y a Okota, Babiloko, Osimba, Kosala boy. Moi, je suis parmi les personnes qui ont été attaquées. Le film dont je te parle, Yassina, c'est pas un film qui date de longtemps. Ça fait, je ne sais pas si ça fait déjà une semaine. J'étais vraiment souffrant, mais je venais tourner. Le matin, dans un traitement, dans il a eu tourné, n'a pas qu'on a qu'un traitement Kabongo. Karabongo. Non, je n'ai pas dit Kabongo, j'ai dit Kakabongo. Kakabongo, alors, donc, le milieu est devenu... C'est pourquoi au départ j'ai parlé du mélange. Ces mélanges-là nous a ebungisi biso bo moko consolidation moko tozalaki na. C'est vrai. Et meki ko bunga, les gens ne se retrouvent plus comme mutu na mutu. Et parmi ces bateaux na bateau, les personnes dont je suis en train d'insinuer na kati ya makambo wana oyo que zangi maîtrise de soi ya koluka na voie normale on a le bi ko se réfugier na vent mususu. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, mais je suis sûr, je suis dans un moto à milieu où je connais, je sais de quoi je parle. Je sais ce que je viens de traverser. Il y a des gens qui sont devenus faux. Il faut se le dire. Et puis il faut dire ça, nous le savons aussi. Il y a des gens qui sont parmi nous, mais qui sont déjà faux. Et qui sont déterminés à éteindre des étoiles. Mais moi j'ai toujours dit, il ne faut pas oublier, Dieu qui est là-haut, il a créé Batunaye. Ana Batounswas a créé le but. Oh, yonda zaza yanga. Na okendeneti ah, ne pense pas que so yo kata. Nous avons croisé les bras tiki. Il y a de ces personnes où nous avons téléméloti na soga so tiki ta katinde yo mutu. Pour y avoir la destinée mogoboé. Il y a de vies à sauver au travers de cette personne. Et quel conseil tu pourrais donner justement pour que, vu l'actualité, pour entre-temps, pour pouvoir changer les choses, ça ne va pas se faire en un jour. Quel comportement? Yango bomoni nga na yebisaka toujours batuke ko salelaka mutu ya mokilo confiance te. Ko salelaka mutu confiance te. Ezana batu mosusu nga bakamwisaka nga. Ozokende na ndako ya mutu, ozoliaka na ona facilité nyonso. Po na ye aza camarade na nga tosololaka. Oui bien sûr bosololaka bosekaka. Est-ce que oyebaka oyo ezalaka na mutu ya camarade na yo? Est-ce que oyebaka
oyo camarade na yo oyo ye akanisaka mpo na yo eza na bato mosusu kande bayebisaka biso mino ezalaka mikuwa eza na bato mosusu malamu ka ndenge omoni bango bozalaka mosika eza na bato mosusu bazalaka bato akotiaka pembeni te. Je m'excuse nga na kamwaka komona bato mosusu azolukaki camarade na mutu kingandi ya makasi ntango ozolukaki camarade ya makasi mutu wana azolinga yo te mais ozo comprendre te ke no mosusu eza nzambe azo épargner yo. La plupart ya bato bazalaka toujours na tendance ya koloba mpona nini nzambe abombelanga nzambe abombela yo te mais nzambe apesaki yo baindice ya koloba keno bisika yo olingi okende wana eza bien te po nzambe aza nzambe oyo alobelaka na biso aza nzambe oyo alobaka na biso aza nzambe oyo asololaka na biso. Alors dans la vie il faut tozalaka keba oyebika eza na bato mosusu oyo nakoki kotiela confiance te eza na bato mosusu oyo nakoki kokotisa na mozindo ya vi na nga te eza na bato mosusu oyo ifo bazala mosika penza ya makasi na ngai. La plupart ya bato biso tomonaka kaka c'est ça la vie azaka moninga azaka camarade yo ozotia ye camarade oyebi te oyo ye akanisaka na motema na ye mpo na yo. Mokili eza ya kobeba la famille mokili penza eza ya kobeba yango na ye koprofite mpe kopesa mwa conseil na bandeko na biso nyonso surtout ya basi oyo bazolandaka mama Étoiline. Je sais que vous êtes nombreux oyo bolandaka biso. La famille eza na bato ebele lelo baboma mambala na bango likolo ya kolanda parce que mutu kinganda asalaki boye nga mpe mobali na ngai fo asalela nga soki mobali asali yango te c'est fini omona basi mosusu apréféré na ye akabwana na mobali. Tomona basi ebele basala bongo nga nalobaka toujours kozala na kimia na ndako ya libala ezodépendre na yo moko parce que ntango tobalanaka na bafiançailles toyebanaka penza te mais ntango tokotaka na ndako ya libala déjà à 5 mois de mariage okozala na mwa basics ya makasi ya mobali na yo to ya mwasi na yo koyeba te mwasi na ngai azalaka boye bien que chaque fois que tokolaka chaque année eza na bacomportement mosusu oyo ekweyaka eza na bacomportement mosusu oyo ebotamaka mais tango déjà à 5 mois de mariage okoyeba déjà mobali na yo nini azalaka mwasi na yo nini azalaka. C'est comme ça tango oza na ndako ya libala eza babilo mosusu oyo mobali na yo akochange soki bozovanda bozosolola eza pe na makambo mosusu oyo mobali na yo akotikala kochange te ata soki obengi bato ya ndenge nini mobali na yo akochangeaka te. Pourquoi? Parce que eza comportement oyo akochange nango te. Sikoyo lelo tokomi komona bato mosusu no parce que na libala ndeko na nga parce que ndeko na nga ya mwasi mobali na ye asombela ye mutuka nga pe fona tia makelele mobali na nga asombela nga mutuka. Tango yo ozolinga mobali na yo asombela yo mutuka mobali na yo asalaka nanu musala nini azwaka combien eza point d'interrogation. Vous savez que lelo oyo soki eza na bapapa ebele oyo bakenda kokota na bandako ya banganga basi na bango bazalaka la base bien que yo mwasi otikala kotinda mobali na yo te mais ba envie na yo oza nango parce que omonaki mutu kingandi basalela ye boye parce que mutu kingandi asalaki boye yo pe fo basalela yo babiloko ya bongo eza babiloko moko mobali soki yo osengi ye ozosengaka ye amoni ke epai na ye azokoka kopesa yo te. La plupart ya mibali bamimonaka neti azokoka te il n'est pas responsable. Alors ameki peut-être koluka musala ezoya te akolinga sikoyo akende kokota na ndako nganga pona kozwa musala moko ya facilité mbongo moko ya facilité. Eza na basi mosusu no parce que na mona kinde konanga mobali na ya sombeli ye mutuka nga pe yanga ifo sombela nga mutuka. Est-ce que oyebi le pourquoi mobali na ya sombela ye mutuka? Oyebi le pourquoi penza mobali ya ndeko na yo asombela ndeko na yo mutuka? Eza na babilo mosusu tozalaka na besoin te ke baya kobetela biso lisolo te. Eza na makambo mosusu yo moko penzo vandi. Parce que na couple nyonso soki bosombi mwa eloko songolo pakata, cela veut dire que eza na raison moko boye o boza nango posa ezalaka toujours bongo na ndenge moko ya bien la famille faut tolobaka